Coucou, salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Miguel Niema, Solo la vérité. Beau s'abonner, beau s'abonner, beau s'abonner. Kunane bape saraba sangwa bien, ya kimia, pour na artiste nabino et puis pour nangai. Donc voilà, je vous embrasse. Miguel Niema, Solo la vérité. Donc on a un formidable raté pour tout le monde ba petit ba boire trop. Bana mike biga ngula sarani na potopoto sarani so na moi ton père a boire qui a consenté. Miguel Niema, Solo la vérité. Lindende, 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 lindende. Eh, lindende, ouais, Rosa lo kuta makasi, eh. Miguel Niema, Solo la vérité. Mamutu wana o ba lobai to moni ba papa mo mkolo azara mping ya mi pene na wega mamo be omni rapper na aja ki mkolo mi rapper omotika mandefu omolanda vewera donc mambezaka ebele taka papa mkolo mi rapper donc bango ba ebia ba yanga no formidable petit devoir na kinwa to bina donc ba tuna au niveau la sila. Miguel Niema, Solo la vérité. Salut tout le monde là-haut, vous nous suivez partout dans le monde. Bon dia partout tous. Bonsoir à tout le monde. Merci Nabalandi au Barolanda Bisso na Solo la vérité. C'est bien moi quiz de poulet. Naza na site ya Miguel Niema télé-réalité TV. Suivez-nous, ne zappez pas. Suivez-nous Bolanda Bisso Art Solar jusqu'à la vérité. Chez nous on parle toujours vérité. Kokosa Muke. Bambo Teska Bozali. Les lotos zolo bokota 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 qui a dit que papa formidable qui est formidable simbité partout au monde tozoka batuba ko déclarer oh formidable simbité ce qui ngana lobina défendre formidable bokolo bakaka eza po na papa na ye yango aso défendre. Je salue bateau tout balanda qui bémission na biso ba commentaire na bino et ça la biso énormément bien ezo pesa biso sous makasi to ça sous salango ndeka tolobaki internet et koti elengi to yaki poto longola ba salité ba lishu oyo ba danseuse ba komi ko sala et comme le quoi prostitution na kati ya musala oyo mutu mo atangela na yango te aleka na bande de l'école te ayebi na eta azata une expression de parler te o nga chronifoati o nga journaliste o nga boy yango na ekinde ko kombola na ça la fierté il y a ba journaliste ba chroniqueuse comme une danseuse comme une chanteuse hein yango lelo na mupandi na ngai naza bongo na descenda ya Sankara de Kunta wewa wenge musique à maison mère oh batutu babunga ye moi ba nebele petit batavie na nga JDT mulopwe petit batavie na ngai Sankara de Kunta petit bata Igwe le roi de la forêt champion d'Afrique le papa formidable je suis avec Ya Aimé Zefondo batebele bakansaka Aimé Zefondo ngo azanani po batebele ormo odiembela na kombo na moi na bandali ya Solo Aimé Zefondo yeyo guerre de 100 ans babanda mamba bilamba babanda mamba roboya lelo toza bongo na kati ya quintal na ye na kati ya palais na ye toya kotala ye toza bongo na Zefondo ya Zefondo bon dia bonjour Ya bon dia bonjour boni office ya pepele ya Zefondo ça fait un bail ça fait kala tokutani suna nenga ba Luanda na nenga bangola et ato alokwa na Kimbangu dans place des stars biso leki Kimbangu te désolé a dans le roi bandal séparé de to ba biso pe bala lemba c'est France parce que tozali na école université tozali na Louvanium pour tozali na campus yango to benga yango déjà le roi to na France biso pe na France original batami tout et tokutani suna ya Aimé Zefondo to le bela mamba wenge musique à maison mère mamba Igwe le de la forêt mamba formidable ya Aimé Zefondo ça fait déjà combien d'années oza awa na Angola bon on a beti 5 ans à Tsamboka donc 5 ans à Angola déjà né na boy déjà donc ça n'a rien à dire dans le bateau donc tellement le lobby maramba formidable donc tout bête ma solo mouvement quoi bête ma solo mouvement ba petit na ba nasi mbom ba sarambombo ba sara na ba yoka ba solo ba masala nga ba wata mulopwe ba zo ka ma solo ndé jezali quoi sans oublier petit na ngai Sarah Kumvoata
nasi kumvuata azawana donc tozoyoka toza na bango après to bandobeta masolo quoi. Ya merci ya Aimé Zefondo toza na makambo solo la ebele tolobi lelo bokota na buku ya bokonzi bokota bakombata na partout au monde là où vous êtes les combattants bokota na mupanzi na ngana babilo to aka na bandal ye Galiano boya Galiano bien formé par Igor le roi de la forêt dans la musique à maison mère tourna bango na nenga lada na nenga ngola Galiano yo tozana ye bonjour bon dia Galiano. Bonjour kuisi ya bi komona kuisi de seke wenge de yango komona kuisi yende tozakania na Luanda bonjour na kuisi de poulet bonjour na bi ke obiso to awa to ba mamba formidable poto ba na wenge to ba descendre avec wera ba koko vina nga Sankara de kuta wewa Sudano Galiano yo to na école de Sankara mais formidable kangi oya boya formidable to cheno mupandi po mikolo formidable ndem te na terrain ba tutu ba fêter ba bini ba big jeza bien ba bi mambeza da bien mingi ya mona kuisi de ya vina nga Zefondo zawana ezada un temps po wenge za biso quoi mais na ndinga Luanda carte ke bien lola. Ya merci. To yesiko non na mamba papa formidable pour le to yaki na bisoka kolobela mamba formidable to yaki kolobela mamba formidable to yaki no ya Aimé Zefondo na suba message ebele balobi formidable et simbité balobi formidable et simbité nga moyena loba ezate poso na lobi loba kaka o boye mena suka na éclaircir sunga tuna jile boku tangate ke formidable ne to kangaki biso to bandaka bongo to bandaka neti na suka nango to yaka mabe po kopo robinisa mboka na biso ba fe nanga ba champion mabanga ba yebi ko binisa o eza mboka na biso ma jolia yebi ke mboka na biso donc wana ko formidable raterate poto mona ba petit ba boaka ki trop bana mike yebi ka ngula sarani na potopoto sarani suka nango mo moto père abwaki ya concentré otuna irene ki akute maman le délé nzambe alors dit le bokota fait nanga daningo bana mon vieux daningo bana babi France Peace Luanda papa et daningo bana fait nanga joli de grâce de bundes grand garçon grand tonton grand monsieur joli de bundes bato kota na buku oyo bokota zaina mwana mvwama bokota ya Aimé Zefondo balobi papa akendaka kosukola na mai ya kamba akendaki kodécharger mikumba banda papa akenda na mai ya kamba makambo nyonso awenge musique à maison mère ezosimba te yango tobwaki formidable ti lelo eya na moto te est-ce que papa akendaki na mai ya kamba kosukola po décharger mikumba banda décharger mikumba yango makambo ezosimba te to ndenge nini wana bana balobi banani wana bapeti wana mike wana wana bana mike biso kipa bango te po tona ba promotion moko te na ena miso pona sur la masoa formidable na oso masoa bapeti wana te wana bapeti gamin bayebi nde bazana babwaka nga pe bango bayebi bango mono babwaka nga ti bapeti wana bazana donc na kobeta masolo na bango te basolo wana ba match radio oyebi bimo boye otalaki na TV te mère oyiga wo batiango na radio mais omonaki yango te ba niveau ba petro na ndi bazosola oza wenge prezio yebi militaire ne Aimé Zefondo malgré na staff na Brésil na Angola koya yango senga to kutana donc na 5 ans na lobela pour nazo voyager ti ba 19 heures yo yebi prez na pesi Didier Douma Mbote Marco Zefondo Sankara de Kunta yo yebi Papi Kakol deuxième personnalité mouvement o Aimé Zefondo yo yebi un temps Zefondo faut mélanger pe mati maram oyo sala na mboko oyo namonaki bakataki o pota dernièrement awa okende ko so na mamba we rançon Igor le roi de la forêt obenga enga na bengi vena biso Fabrice Nseka, le boss américain. Fabrice Nseka, le boss américain. Fabrice Nseka, le boss américain. Yem tasola qui n'a mon baba pour y a zeponzo pour na wenye musique maison et surtout pour na Igor le roi de la forêt à koki komi boma. Baba kundi na drapeau ya wenye musique à maison mère. Donc y est pays na commandé wenye musique à maison mère. Ya zefondo. Ngai na moni yo obundi mingi na orchestre o na mona osala accident. Ya Zefondo asala accident na vie na biso JDT Molopwe na papa Popi quoi
Moi popia mukolo. Wapi wana pone staff ma campagne tozo kita bandal 300 décapotables ya sika. Velanga mulopo yo yebi masolo o mama e mo plein quoi. Tina ba kofi ba e visite soigner la benda bika. Donc ça n'a rien à voir quoi. Oui mes effondre. En plus Sarah makambu masalanga wata mulopo yo yebi match ça bien. Et c'est fondant nani lo mo be po bino bo fula ba tebele na wenge to yebi malgré bana babunga ingwa mais tout le monde a lelo fali pour pas handicap apesa papa na ekofelo mide Valère na mboka lelo fali aleki na génération na bango aleki batutu donc ça n'a rien à voir quand to lobara mais to aborder ka si jeune au répondre biso. Comment on a bana o yemoko papa sali bana mo bayaka soki ndenge ni po za vie da bongo lelo yo bana babunga ingo bakoma ko bakoma neti kaka ko se moke na papa yo yebi esika bo uta esika bo banda ndenge masole bandelaka take bino ba descendant les grands formateurs bon mon que moi non peut-être zuye bo lelo komi mutu azo ignorer papa qui teti qui impolitesse sinon se kotaka na makambo wana ndeto yokaki et ça la bino ndenge nini réaction na bino ezaki ndenge nini ba petu wana mère moi kuna lo bebele ati ba petu na tango ba yaki yo ebinde to résultat bango prévaner masanga jile beaucoup tanga to na ba photo na bango ne ba yaka ba petit ba yaka bana malamu tango ba yeba zu ba car ba petit ba déconner ba bosani ke to za golia na sarambombo ba bosani tout ba petu on ba petit mo baza bengra. Mais pour la rare baza ba petit baza na ba yebi mes efforts ba petit wana tout wana mike tant biso to za na ba JDT ba babindombe bango bana soso bazo mvie ba na mouvement moi biso to zo recruter bango zo comprendre to zi bango to e masanga sele ya yebi to zi bango to ye ti zo boaka bango baza wana ba petit wana mike na ko sela bango promotion te mère dans mingi opération marambu ya mouvement n'engé disque beti boy lo des gars peto za boy todo bina ngo todo feta on tout monde ba blouson ba gabane bimi le 25 toza qui na déplique na nenga boîte to feta qui anniversaire à président toza qui na nenga Serge Tata Kibokolo club na biso parce que toza place de star toza na Temba na biso toza na cheval blanc na biso et toza na chez notre Paolo Tudilou le sénateur. Donc on a biloko na tourna chez Dona Monica Coca-Cola 001 00 244 égale à Dona Monica Coca-Cola on tape ça bato elengi basa banganda et on a kimbango tout ça na ti ambesi mi amai maman était ti ambesi je salue président Likitokumata président Luc Tukumata babiti ambesa kangi 4 kwa ya kimbangu toki na palanka to na Barcelone na biso et to na tu n'aurais pas papa na biso Mathieu 77 tu n'auras pas C8 c'est Sébastien Kumboa ta C8 c'est Sébastien o asunga rabatu apesa ba chambre ofele kumida ya ofele tout de ofele et tout ça bongo on a Galiano Galiano expliquer biso non mamba formidable bien batu ba boya formidable Tindelara à 20 ans et l'eau, moi, pour les 25, tu fais un abino, tout le monde qui babar tout tombé. Lindanda, lindende, lindanda, lindende, lindanda, lindende, lindanda. Non, lindanda, lindende, ekangi, batubaboy, ekangite. Si ko yeb sabi sono poyo saranati yambesi, o yebi 4 coins et sera babar tout et ça la succès, o gendara contrôle, o kaso imakam na biso so pesa te. Par rapport à batunde ba olobela, par rapport au ningi tolo ba ke ba fiti na bat balinga Igor le roi de la forêt. Et le ba fait na chef d'orchestre na Gilles Bokutanga, motema Irene Kiaku avec notre chef Cocotte et Cocota, Yaya na Brenda Chabou, la parisienne, Yaya na Enis Moadi 0033, Pesela Bisson Mamboa, Igor le roi de la forêt formidable, Anna Luanda, tout fait en ondéni, expliquez Bissonan. Ouais, c'est formidable, et puis là, nous avons un kangi fort, DJ Goga, on a DJ, Aïbi Mambisala Kicheti, Ambezi, donc au bandai formidable, de Yann et Bandel. D'ailleurs, au côté le 1er décembre, David Bazela formidable. Tant que vous avez fait Boukanité, vous avez moi fait publicité, Makasi. Babar tout tombé bato on nga babina yo olobi lindanda mais dans ces ébélés monsieur allé soparayo et sopakayo yeba formidable les amis musique basi babina lo ba sarambombo ba Gilles Bokutanga ba mère nga ba Irene Kaku grand père mais ba Nancy babina fort de Jézala bien fort Nasi ba voita babi Nasi ba voita makambu camarade Irene Kiaku Babina si ba vota makambu babi bukana te takana ba champion mabanga babina
Oh, na ye pena chez champagne mabanga kucha obina linda linda. Oh, batata mibimba ba obina lindende mo le mama o mo le mama penda ya lindende 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 we rozalo kuta makasi Igwe le roi de la forêt. Babi toujours Igwe Tokos président ve ba kokono pe ba ali seulement wenge la samba tozara mike to yaka na Luanda pe to défendre kaka ve nga wera Igwe papa koko avo o idéologie de Sankara école de Sankara to banon depuis kini Sankara de kuta wewa Junior Galiano ba kiteti na bango ti lelo ba obwa kate ba obeta te Babi mamutu wana o ba lobai to moni ba papa moi mkolo azara mping ya mi pene na wera mamo be omni rappeur na aja ki mkolo mi rappeur omotika mandefu omolanda vewera donc mambezaka ebele taka papa mkolo omi rappeur donc bango ba ebier ba yanga no formidable petit devoir na kinwa to bina donc ba tout na au niveau la sila raté wera kaka ye décembre fête ba tout kaka ye dans sika kaka ye merci mon papa wera papa wera koko wera idéologie za kaka formidable za terrain ba bezo kende to côté da 2020 ba bezo kende onoaye ba to ba bina pour tous les coups de poulet et mamba wenge za rabongo pour me ça na on verra cela jamais mais auto betara c'était formidable kangi bana ça mike batikele bon moi ta ba beta mais ba betina ba on raka to ba katani ve moi pour bokatani fait comme ça on a souka ne vient comme ça ne papa wera comme ça on tina souka ba comme ça monter mais tous aki le 25 décembre to fêter à l'aise to na pomba de plique na mboka coups de poulet da to zarani na Luanda to fêter à l'aise pour l'anniversaire ya papa wera leader président papa na biso tozarana et koko Jésus qui bien formidable to fait à l'aise et ça est bien ba chéri toi Luanda ba vieux toi Luanda merci ba to tozaki na wana kibokolo je vais Serge Tata kibokolo merci mingi olo ba mingi zate to courage ko kaka ve que le défendra biso yango wana to yamba ba star na sepela ki fort le 25 de mamboeleka ki kuisa zaki wana pomba zaki wana ba défendre de awenge maison mère coup de chapeau ça lit bien fort. Yeah, merci, merci. Abonnez-vous et suivez toujours notre site Solo la vérité de Miguel Niema. Tozana Marambaroloba. Et prochainement, Torobeta Masolo, il y a moi aussi, il y a Papa Nabiso, mon oui, oh il y a Ote Kotika Biso, ça fait quelques années. Mon papa à moi, hein, Nabombi non secret, Azamuta Bandundu, a Ote Kokufa. Fumu ya bilele, grand sapeur, hein, de quoi Redi à Missi, de quoi Igwe le roi de la forêt, pour biso na bande de tilo tole la kaka. On a papa na biso, ina tata na monde, moure moi la bandundu, moure mon bala mpende. Je salue mon papa Didi Kinouani, assis là jamais son magnon que si la kate, hein, mon papa Didi Kinouani, otali mo bali, okumisi nzambe, otali Didi Kinouani, oyoki posa nini, posa kabelo diamant, Didi Kinouani, le sauveur de l'humanité, jamais errata. Balobi kalamingite, bana ya kanfunfu. Bana ya Shamuteba, bana Mushinda, bana Mushila, Toza Bongo, bana ya Bengela, bana Lubangu, bana Lukapa, Toya wana déjà. Et le 14 février, Toza Bongo, na Afrique du Sud, Toza en Afrique du Sud, l'orchestre Nabiso, Toya kana délégation à 6 personnes, notre chef Cocotte et notre chef Gilebo avec Hervé Delille, leader à Luanda, leader Angola, na base tout. Tozana ya et mes efforts de nos ana des soldats dans la Zarana Bango pour oisa wingi za mamba wingi ya on l'autre zo qui pendant tant trop on a formidable et simbi borobina lindende borobina ndenge zo sopa bino bozo perdre hein atato sangani babi mutu makasi eza makasi te mutu makasi te komesana na biso eza likama atato sangani to otikala komesana te DJ nanga DJ Goga coup de chapeau bayi bat bakangi na mboka na pena fi nanga wata donc notre vieux mabanga vie nanga babanga ko lupango moi ko lupango fouté la raté balobi le 14 février tout ça bon en Afrique du Sud et tout le bela mingi mamba formidable à la prochaine émission. Maman Philibertine, moté ma papa langa samba nakati ya Londres, maman Philibertine, moté ma docteur Samba.
Maman Philibertine, ma docteur Samba. Je salue Zaïna, mon enfant, je salue Feza RDC, je salue la blonde Tumba, je salue Jackie Bilengi de moi, et je salue Olga Kapala et Moté Maya, et Bolote Pavarochi Maman Dako. Je salue Nana Ketchup, je salue Nana Ketchup, Moté Maya Fali, pour moi c'est Zangambanda. Je salue Commandant Mouloula, Mokonzi Arua, Papouche. Je salue Héritier Mvoa, moi je suis congolaise, ne tombera jamais. Je salue Yamao Monzo, je suis congolaise de Mobimba. Je salue mon vieux. Je salue mon vieux de moi, Maréchal. Je salue Maréchal Nakat Afrique du Sud. Je salue Maréchal. Donc je salue Beazo de Gain. Beazo Nakata Salon, Nakata Martsuana. Je salue Beazo. Je salue Paulo dos Santos. Je salue président Lito Kanangola. Je salue président Lito Kanangola. Je salue mon vieux président Lito Kanangola, là où tu es, de gros bisous. Je salue Ige, archevêque de Chkoreyo, mon vieux Ige, archevêque de Chkoreyo. Et on est en train de chuter là. Je salue Migueniema, je salue bébé Anasmi Sasa de moi. Et avec sa maman Sasa. Retrouvez-nous à la prochaine émission. On va parler de la femme. Yamoué, Oyakufaki, Balobi Moutou, Aninga Balae. Kaka, leader Moko Yamboka, Tokolo Belango des Proches. Et pour clôturer, qu'est-ce que tu dis? Ah oui, rançon Hugues le roi de la forêt. Et il y a tout le monde, oh bah kraka, wenge, musique à maison, parce que Hugues le roi de la forêt, si mon colo côté na cercueil, à cause là qu'à jamais, oublie ce que vous pensez là, et ce que vous dites là. Pour Hugues le roi de la forêt, champion d'Afrique. Donc rien à dire. Hugues le roi de la forêt. Ah, le bibo, et kaka, bon, tout le monde souka. Président Yébika, ma solango, et mes effonds yo. Malgré na outil na ngamboka mupaya na eka Angola pour nous faire l'émission na Brésil et on est pour une émission ba benga nga robenga yango na ye on salue ba massa na ngato ala ba on na Angola on salue ba Sarah Umfuata on salue ba héritier Mulopwe on salue ba champion Mabanga on salue ba Didier Douma na Paris ba Marco Zefondo ba Niclet Douma ba DS Zefondo na Kin. Donc, Charles Béate, Love Kinsona, moi c'est Didier Douma Panama. Na salué Venanga Sankara de Kuntal, ma belé, banal, ne tombera jamais. Yoyebi. Match qui toko, donc ma solo bien, Yoyebi toujours. Formidable, mes efforts nous basons à la prise. Au bois kala, Yoyebi prise, mes efforts de Zongi Sangai. Zongi Sangai, Nengo Banaï Kosala. Tout ce qui va. Un monde de la fin, namoni océan, ya bilamba, nanenga ojaenda, océan bilamba, océan bilele, océan babinga na yiko bandela ratenite. Faut océan afona yebna ko sala émission na maison penda po ato ana fina biso océan de ojaenda. Mtakangi ojaenda, elambe bimi lelo, 2 jours de la commande biso tozanango. Donc, il veut dire, je européen, ça m'a chez mon vieux océan, à Katia, Ojaenda. Panégo, t'es à la tagibo, Sarambombo, la cuiste poulet, Sarambombo, moi c'est à Pembe, camarade Nangai, sans tâche, moi ça Pembe. Alors, cuiste poulet, non, là, ma nouveauté quotidienne à la vie, ça a calmé. Aux on a Ojaenda, puis au moins on n'y par ailleurs. Donc, chez mon autre vieux océan, Nzamba Ojaenda. Mot de la fin pour Hugues le roi de la forêt. Ouais. Mot de la fin, tu te remercie pour le travail, ils ont continué, kaka, ça les aura bien, tu as chouetté, tu as bien, formidable sur le terrain, loin de toi, qui toko, tu sais pas les salir bien, mais courage kaka, mais tu as la papa on a commis rappel, sur la musique était, à continuer choco, continuer bibala bala, pour avoir la déception, mon venir ici là été, mais il m'aura bijou aussi les sangs, pour la venir maman, moi c'est mon ba leader tout ba télémélan biso pe Luanda ba soda taki ba combattre Luanda mambeza makasi to boya ngo petit na suka po to ibage soutenir mamba musique mais te courager ka ponda communier rappeur pour attirer le verre la musique wenge maison mère ne tombera jamais coup de chapeau na c'est pas fort coup de poulet courage à mambo yo pour mambude bandi na micho mambo pene bandi na micho mambo pene bandi ça pena un temps mambo bandi na vi que j'ai bien vena ngo senya bilamba o jaenda vena ngo senya bilamba o jaenda yebo junior Galiano ve na fulama pona yo ve ateka face ba sankara de kuta eza idéologie wenge biso to ba koko la samba to baluka wana to baluka wana ve yebi to elongio da we bien que j'ai bien nous avons na Luanda to avons na couche de poulet
Jésus bien, formidable qui est bien. Papa wana atika ndule. Atika ndule nda komi rappeur, temps normal. Coup de chapeau. Pour finir, ce qui commençait, fini ici l'Arabien. Donc à la prochaine émission, tokozwa makambo ya mowei. Ndenge mo snen ngabala star. Est-ce que ils ma bé, to ils ma bété. On aura le temps de parler. Je remercie tout le monde. Au balinganga papa Giton Amorim. Je remercie Tams Foyito maman Pandi Sango de moi. Et batunu so balinganga Fabrice de Bruxelles bala poto tout balobi bokota papa nanga bokecho baki bokota na liste oh petit nanga Dev Camps bokota ba DJ Nyonso babi le 4 déjà tout ça chez DJ Lutonado pour son anniversaire biso tout ça na bokota mon fait océan de Ojaenda Zambé habillé les Zamba formé océan de Ojaenda balobi bokota na liste parce que y aura de choses qui va se passer ici nan nous bomonité nan nous bomoni que tout est ce n'est que le commencement mama débit c'est le commencement oh ezai bandeli vous aurez des choses de surprise et puis nga émission nga na banosa na guitariste nga pembeni notre chef cocotte no ya na idéologie nga tobela mno bokota ngonge koki bo perdre balobi linda et soparao et barate igolora de la forêt. Merci à tout le monde mais vraiment mon vieux Nassima ya caméra numéro 1 torani na kati ya Luanda Christian Nimi de moi mon vieux Christian Nimi de bonnes choses à toi Oumela on est ensemble. Suivez-moi à la prochaine émission. On va parler des choses de Mowei Atikaki Mosnae Bangi Babalai. Mon numéro est là. Écris-moi Bobenyanga Bokomelanga Ndenge Kakisalaka. Et Bokomelanga trop vous pesa ba komboté. Vous pesa ba komboté. J'aime quand les gens m'insultent, ça me fait du bien. Moi quand les gens m'insultent, ça me fait du bien. Ça me met des grade. Quand vous m'incitez, je vois que je suis vraiment une artiste. Je suis cuisse de poulet. Une artiste ne meurt jamais. Et moi, est-ce qu'elle a filmé? Est-ce qu'il y a un théâtre? Je salue Irsil Péchanga, mon péché Black Lime, la fille pas comme les autres. Je salue mon papa Soudiata de moi. Papa Soudiata là où tu es de gros bijoux. Papa Maswaku. Et je salue mon nom de Siko Nani Nzambi wa Kitoko Azo Sama Kambo. Oh, Mgongo Mkiwana. Nani? Aïda, je salue Aïda de Bêche. Je salue Merveille Yamado. Je salue Chouchouna Natra. Je salue Makese Jonathan. Je salue tout le monde. Bokota. Merci. Coucou, salut, ici c'est MJ. Alors je vous demande de vous abonner sur la chaîne YouTube de Miguel Niema, Solo la vérité.